Et c'est mon habit sonio so et là ceux qui ont dans une place au Cambodge dans ma langue ça c'est mon espace mais d'abord moi maman Christelle a ça les hommes ça les hommes na oyo batuyo so bazomona alors a mérita qui que to nommé na association ya ba femme de médias au président que j'appelle notre présidente, elle est là. Elle s'appelle Maman Rachel Chako. Merci Nadia. Alors, elle a été, Madame Christelle, elle a été nominée parmi les femmes braves. Okay. Les femmes braves. Merci beaucoup. Ouais, bon. Parce que ça, la qui lors et à soirée des galas, hormis diplôme, tribune de femmes à réserver qui cadeau mon coco pour la maman Christelle, cadeau en haut et en wana, on découvre ensemble la bino. Bino momo la wana Si vous avez 5 sur 5, bah féliciter, ça veut dire fais de plus. Fais 10 sur 10 maintenant. Et fais 20 sur 20. Exactement, ils bon. Alors, bah maman, nalandine moi le bah maman à lobby pour na moi si c'est évoluer tout moi ça là c'est ma compétence na équipe à parti politique té. Ah ouais, tout ça na parti politique il y a LGD. Bah parti ça est belé, botamment le quoi bah champignon. Qu'est-ce qui fera de nous, bah, maman de Tozabe Poto, se démarquer? C'est-à-dire, battre la paix qui était ma femme et elle, j'ai des bases en particularité. Tu vas aller au mot, ya motouya. Ils ont kaka. D'abord, merci à maman de qui il y a ma prière. Parce que la prière est que sang sabiso et que toko benga nzambe akamba biso. Parce que c'est tout kamba man le boko nzambe. Tous ont la chance belé, tous ont la meilleure belé. Et déjà, nous avons félicité Bisso, ma maman LGD, Tozali, awa présente. Tokoba, na ko pesa le meilleur de nous. Ba thème bimaka chaque fois. Ndé maman lobby décision zo marapa na été zo makapa ya batunyo surtout. Ce qui veut dire chacun a sa place. Chacune de nous a sa responsabilité. C'est-à-dire ozana eloko moka motu yo telobi eh so na bina baby ça, otalisima bela bateau charge on a ngo na baby si. Ozala wapi. Donc, tolobaka na lingala moko ya facile ezaka pasi pour moi ça comme ça moninga ni moi si. Ezali combat na biso ba femme des médias. Entre biso, ezana moninga mususu aza faible, mususu aza un peu makasi, mususu pas très forte. Alors, mutu aza forte ko s'encaparer na boye biwana te. Komo na te ba ko kana ngate ngaleki bango te. Ngapa bazwanga te ko zala olengi wana te. Pour ce que kufi okena ngonoso. Alors ce qui peut aux anango ozo bowe ya ko pesa na baye mususu ozo ba diplôme de mérite te. Ba to ba ko beta li solo na yote. Ba maman du zombo ba beta li solo na bango parce que au mona mutaza vieux mais li solo nezo betama. Pour azu temps pe ya ko pesa ba o mususu ba yena si génération montante ba ngo pe bazwa makanisto pe maeli na ye. Ndengi ka maman kesa za ko bunda. Ba maman bazali, ba jeune bazali. Mais ça ko remonter niveau ya ba femme ezala makasi mais en unité. Tous à la soudé. Et on te le dit biso basi et c'est que tous na idée moko. Idée ngo ezali nini? To lo bananu te que parité ezali to ko kana mibalité. To tala nanu to bata mananu. Mobali wana sala rani. Iloko nini yo ya osala. Otal soki ya kenda ko fungula kabila ko razo sa courant. C'est que so ngala vandi courir zatena c'est la caille sur 23h. Pourquoi penatala ça la ngonde nini yo? Et tout ça tasse kaza te ça nini ozongi. Ce qui veut dire que musala o mibali basala que fallait biso pe basto ko mape ko sala yango. Alors soki pe muninga mo sa sala eloko moko ya malamu betele maboto ka même balobakati. Muninga bali sepela. Ça veut dire soki o sepela libala muninga yo pe ko ya.
soki moninga sali malamu betele maboko kumisa ye po asala malamu lobi po yo pe malamu yela yo eza boye te ba mama ah ma Christelle asali malamu to kumisi yela eza mabe to kumisa makasi a mérité Maman Christelle ti ozo sala makam na yo yeba que eza na bato bazo tala yo oza na viseur donc koba ko sala malamu parce que maman o vandi bango lelo on ne sait pas après demain et puis o bazo za mateya on ne sait pas après demain ba Christelle musu bazala awa ba maman o ba robota ba Christelle mususu Christelle pe ko loba maka plus tard donc on tolingi ozala monument ya basi ya Congo koba pinza. Vraiment, je suis très émue. Ça me touche parce que cela incarne que les femmes travaillent, les femmes aujourd'hui sont engagées et les femmes donnent le meilleur d'eux. Vraiment. Et qu'est-ce qu'a été vos critères? Qu'est-ce qui a fait que vous disiez être femme brave? Vous-même d'abord. Vraiment, je commencerai d'abord par l'humilité et la simplicité. Vraiment, je crois que le travail d'ensemble aussi avec l'équipe, c'est ce qui a fait aujourd'hui que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voyons que LGD prêche le leadership. Le leadership, comment concerne les méthodes que vous utilisez pour transmettre le leadership aux femmes qui sont peut-être qui ne sont pas dans le numérique, qui ne maîtrisent pas le leadership en fait. Oui, la méthode que nous avons mise en place, c'est la descente sur terrain, parce que nous savons que les femmes ont besoin que nous soyons tout près d'eux. Et je crois que c'est une méthode à laquelle qui dispose beaucoup d'énergie et puis beaucoup d'amour, d'affection. Et je crois que par cela, nous allons engager beaucoup de femmes de suivre notre leadership. Yakoloba kuteza mingite esengo eleki ebele parce que koza diplôme oyezo la kisalelo que basi lelo batelemi basi lelo bakangi maboko te basi lelo ba comprendre qu'il faut baloba po mboka ebonga. Hormis ça, il y a qui sousuna tout na ma chose dans la question ça autour qui a que lelo zote ya ba leadership basi o bazolanda o bazapela yo awa na o ba miyebite ba ko simbani. Oui, oyo bazolanda, oyo bazana biso pete bakosima ke leadership eza mwasi yemoko premièrement étant que leader, étant que mère de famille, étant que éducatrice et akoyeba na kolakisa oyo ye aza. Akoyeba kolakisa nzela, akoyeba na kokamba baninga parce que le leadership est l'activité que kozala na poste de décision place tozape ezo affirmer leadership na biso donc ezo faire comprendre que bazala ba femme battante ba femme courageuse bazala na kondima que leadership na bangonde ce qui ba tchango en valeur et koyeba na ko baksa un plus na katamboka oyo moi moké pour na capital LGD que ma femme est LGD ba boye ba ni et quand boitali LGD la kisi que et lobby que LGD est appartement que ezo prôner ba valeur ya malamu. Tozo invité ba maman ebele, ba jeune fille, ba papa, tozo invité ba tunyo so ba ya ko se joindre na biso parce que ce qui tozo lingamboka lelo etelema. Sincèrement, faut to salango na unité. Donc LGD c'est un parti qui prône, un parti qui valorise, un parti vraiment à laquelle ceux qui ba yeko découvrir en haut bako mona ebele o tozo bomba na kata LGD na biso o to ko exposer, tozo exposer na ba na matière na biso pe na ba continent biso pe bazo ba na ko prôner ce leadership na biso wana. Merci. On va éviter LGD, mon cabinet, et autorité morale. Autorité morale Nabissoza, le sénateur Matata Pogno Augustin, Oyo Lelo Azo représenté parti Nabisso. Bon, on est sûr que tous on a CG Nabisso Chamala et notre CGA Mboudi Boudi. En tout cas, ce qu'on a ça bon qui va chercher depuis les télémis vraiment dans l'amour le quoi ma monsieur Kitanga. Poto ndima kite ndoto ne pongi lelo ekoto ndene to lalaki to kasaki to kena liwanzo kande kola les andi pour muto ala muka. En tout cas merci mingi vraiment ne loko boseli pour notre présence au Christelle to CP non makasi de to monique musala pendi ezali ne baloba do ki salo me banda biso to banda ki lelo to produire fruit to zai kolona donc oui maman yo za nani na kasa LGD OK na kata LGD nazali présidente ya fédéral de la Ligue des femmes le Kunga de
ngadi nazokamba bamama epuis na bafamille militaire. Ok, impression non nini par rapport à ndenge bozokamba mahawa na kati ya LGD? En tout cas na LGD vraiment leadership to kuté kat nesika oyo et fortifier so bamama makasi. Mingi tozaki na boyebi te le toyebi. Mingi tozangaki bososoli to komi na bososoli. Mingi toyebaki signification ya parti politique te. Tozalaki ba fanatique kolandaka na balabala. Mais le pour la LGD pe kozali boso ya ma Christelle to découvrir mingi batama surtout pour na biso ba maman. Tozali komona tozali so iti na société te nzo tozareti na kata société. To mona ndike tozali ba femme moko rejeté, o kozali ba femme moko très nécessaire na kata société. Ok, pour ngai nazoyisa ba mama bo mbela na ngeza pona ba mama bo ba mama e bisika bo vandi bo lamuka. Bo telema bo lamuka. Bo simba bandobo biso nyo tokotane ba tokende koloba mbisi o ezaki elobi ekozala sengo bo peuple congolais so alia po ke sengo na kuliango. Merci beaucoup. Merci.